J'ai dit to laksakibino rentrée parlementaire na des chambres à parlement to ko laksabino passe ya mai oyo grande partie à capitale ezali na yango ces derniers temps bozo ba détail na ba élément oyo. Tradition respectée jeudi 15 mars 2018 na des chambres à parlement ya République démocratique du Congo, cérémonie ya ouverture ya session ya mars. Session ya ba enjeu politique na RDC, surtout que ba élection ezali ko s'annoncer na fin 2018 oyo. Yango parlement ya RDC esengeli ko doté na mboka loi sur répartition des sièges, yango ndezali priorité parmi ba loi ebele oyo ba ko élaborer pe ko voter au cours ya session ya mars oyo. Et bandaki na chambre haute ya parlement et sika ba Eli de Zeli ba répondaki présent na discours ya ouverture ya président ya Sénat Léon Kengo Adondo oyo asali lecture sur situation générale ya RDC ko bandana économie et sika atalisi to ya dollar ces derniers temps ezali stable pe asali appel na ba honorable sénateur bazala responsable au cours ya session oyo pona kopesa na RDC ba loi oyo ekomima mboka na émergence na chambre basse na salle ya congrès plein na batu ya ndenge na ndenge oyo bayaki ko répondre présent na cérémonie oyo honorable président Aubin Minaku Njala Njoko à rendre hommage na ba maman maraîchère surtout que tozali na mois de mars mois ya ba maman apesi longonya na ba femme maraîchère pour na musala o bazali ko sala ya makasi pour na koluka ko lier sa population na milona na bango. Au cours ya même discours, président ya chambre basse ya parlement a lobeli situation sécuritaire ya est ya RDC pe atalisi musala o ezali ko zela ba éli du peuple au cours ya session ya mars oyo. Lelo ba député, ba sénateur ba zongeli musala na 3 mois o ezali ko zela bango liboso ezali lisuzu ya masekite et sengeli na bango ba travailler na ndenge ya kosakana te po na kopesa na mboka ba loi oyo ekomema mboka na botombwami. Ekei esali déjà 4 jours mokoka commune ya Selembao Bumbu Pengiringiri bazali ko souffrir makasi na oyo etalimba ya régie des eaux. Jusque la population bazali ko comprendre te soki eza nini po na kozwa mai il faut ko lamuka tongo ko kende ti commune ya Bandalungwa. Population bazali ko souffrir makasi po na kozwa mai ya kolambela komela voire même ya kosala misala misusu ya ndenge na ndenge ekomi pasi makasi bino moko bozali kotala ndenge ba papa na ba mama bazali kotambola na ba bidon na maboko nyonso po na koluka kaka mai ya régie des eaux. Na micro ya CNL yoka population ndenge ba communiquer na uti Selembao mai pasi courant passe na Selembao moiti ah to na petit pont longo ti Selembao to luka mai ti na petit pont message na pa ba konzamboka basunga biso pona mai courant to ka to kokate pasi vraiment moiti ne to zabo to uti commune na Bumbu mai souffrance to ina commune na petit pont awa ba maman petit pont ba pesa so réponse jamais ba on va pesa so mai ba vanda na Selembao ba jamais ba consommer le pont na Selembao ba boyo pesa so mai o pe a pasi ba yamso ba ke classe te. Dans 3 jours, bah ok classe. Bah konjamboka, bah solution au yamai. Pas boy to kufa, moi zo yamakasi, bah nso ba yamai ni. To ebite tuzona mboka nini, oyo tuzokende wapi? Votenga imbangu bayaka, mais comme ça. Tala ba bidon bana mike, lobi mwana moko ba rater ko tamponner ya walikolia ko traverser pour na okende kotoka mai ailleurs. Et problème ngo nini to ebite na mboko ya bino moko boza ko souffrir bo. Mai bato bakoma na passe ya mai soki même problème ya kokata mai ezali on avertit quand même avant bato bayebi bazwa disposition mais plus que comme ça bato baza komona passe ya papa ndeko moni awa passer à venir mususu à venir tambola ba venir komona comme ça et surtout des petits enfants. Population ya commune ya Ngiringiri Bumbu pe Selembao basengisi na bakonza régie des eaux soki ya solo vraiment misale ezali ko salema esalama pe na lombango pe na kimia po ba retrouver mai po ya boye ezali ko pesa bango pasi makasi. Imaginez ko zanga mai population ba ko vivre ndenge nini po l'eau c'est la vie. Eza normal ten ekiyo. Oui. Vendredi to laksaki bino IDPS INC PMLC ndenge basali appel na population pe classe politique ya RDC baye ba ko bongsa ba élection to ko laksaki bino route Carigres ndenge baby bozo ba détail na reportage. Union pour la démocratie et le progrès social IDPS, Mouvement pour la libération du Congo MLC, puis Union pour la nation congolaise INC, Basigné Kimokolo Yalobi, jeudi 15 mars na Kinshasa,
déclaration commune oyo ezali kounir ba effort na bango au sein ya Front républicain paix démocratique pour na tenue effective ya élection en décembre 2018. Ba leader ya ba parti politique oyo Félix Tshisekedi ya UDPS, Eve Bazaiba MLC, pe Vital Kamerhe INC, ba opposant ba réaffirmer détermination na bango ya kokende na ba élection année oyo pe ba rejeter en bloc usage ya machine à voter. Ba s'engager ya ko continuer ba contact na ba force politique misusu en vue ya émergence ya large front républicain et démocratique na échiquier national. Que yo